La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandaka biso, mbote na bandeko tout o bolandaka ya bino, Ursule Botelwa TV. Bandeko nanga likamba da Costa toyoki batu ba lobby, toyoki batu ba ye na be information ya ndenge na ndenge. Likamba da Costa mutu nyoso alobeli yango na bandenge na ye, mutu nyoso alobeli likambo yo na balolenge na ye. Alors lelo Ursule Botelwa TV aye na moi vérité et loko nini vraiment o ezali ya solo o ezoleka na libala ya ndeko na biso da Costa. Est-ce que da Costa na mwasi na ye bakabwana to bakabwana te bawelela nini eza problème nini lelo to elibino likambo wana awa na Ursule Botelwa TV. Bino moko boyebi vérité ezala kaka moko bino moko boyebi vraiment na Ursule Botelwa TV vérité nde ezala biso to yaka na biso ka na vérité donc soki vérité te moye to ya liboso na bino ezate alors to ye na vérité ya likambu yango tozi bapel na bino ebele Ursule Botelwa TV olobeli mariage da Costa te ozolobela ngo te pona nini kuna da Costa bwani na mwasi na ye ozolobela te bandeko lelo nde to yende siko kolobela likambu yango. Lelonde pena toye kolobela likambo yango ya da Costa na mwasi na ye. Tolingaki avant toye liboso na bino tozwa quand même be information o eza vrai. Boyebi nga lingana nga te koya ko betaka bino mabaku. Donc nga lingana na ju information vrai après na ye nango liboso na bino. Bandeko nanga da Costa toyebi bisonso toyebi da Costa mutu tu na réseaux sociaux awa oloba. O oloba yebi da Costa te aozalukuta biso nyonso toyebi qui est da Costa. Da Costa aza comédien, da Costa aza artiste ou a joué pas belle vie pardon, aza artiste ou a joué pas belle vie, aza comédien ou a joué un peu partout, aza naye vraiment artiste comédien a joué partout mais ming naye a joué nde et pas ya maman na biso belle vie kandi. Da Costa aza marié à Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis bossa ya mwasi ekimayo qui mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo.
asalaki mwasi na ye mikoleleki baumeli na bango na libala penza te me autai kobala mwasi na ye bavandaki pe tomonaki feti elekaki ka awa na internet biso bata internet tomonaki bamatière bata bamatière bazwaki bamatière bata koloba balobaki bata kozwa bavideo bazwaki bata kopiblie bapibliaki en tout cas libala da Costa elekaki na kimia mutu nyonso amonaki lolenge libala ya da Costa elekaki na réseaux sociaux. Après quelques temps, il y a libala ya da Costa, batu babandaya koloba à propos ya da Costa. Bamarambe bimake bele pour na tonton dako, o abimakana entele, abimakana grâce temo, o abimakana davina, o asala ka bamakambe bimaki ebele. Après quelques temps, il y a libala na ye wana bandeko tout o balandaka Irsil Botelo TV, tope bandeko tout o balandaka réseaux sociaux bakoyeba likambo oyo nazolo basikoyo oyo utaki koleka na internet pona tonton da Costa. Bandonanga, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, Kande Tolobara, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez l'émission Nabiso, partagez Biso partout, ou partagez na Facebook, ou partagez na Messenger, ou partagez na WhatsApp, donc meka ko partagez Biso partout, Nzambe ako pambola yo Kande na Lubarat, ouye bibino ko ba partage na bino yango nde vraiment et ça la chaîne na biso za la bien donc partage na bino yango de ça la ka force ya chaîne na biso donc tango continue Irsil Botelo TV et lo ka liboso o ko sala eza partager donc partager na Facebook na Messenger partout c'est l'ebso partage Nzambe ako pambola yo yo pe ndeko kotimba liboso tango zo s'abonner ko bosa na te cliquer cloche à notification ko permettre yo prochainement tango toroya na ba analyse na biso et ko permettre yo olanda biso esika nyonso oyo okozala yango bomoni to betaka toujours c'était na batu nyonso o bokotaka donc il faut toujours ko activer cloche ya notification. Bandeko nanga likamba da Costa oyo internet oyo internet eza na makambo moko toyaka kaka koloba ato yebino likambute oye kaka olobi ato yebino te bandaki ndenge nini ata oyebi na ote bandaki ndenge nini me batu bana internet tolingaka toujours kaka koya koloba libala da Costa eleka nango bien après quelque temps ba makambe bandaka ebele bele abimine entel da Costa mobulu da Costa boye da Costa batu balobaki penze ebele tango libala na ye eyaki koleka mututu alekaki na internet pour que aya koloba pona likambo yango koleka tamoko tomona lisusu da Costa te ba publier na mwasi ndenge zaki mwasa da Costa zaki soka vanda vandi asali ba publication a publier mobali na ye ami publier ye moko soka vanda vandi asali ba publication ndenga bandaka ko publier ko sala ke mikolele kaka ebele to bandaka komona lisusu ba publication wana te mikolele kaka mwa ebele to mona ba publication ni ya da Costa to mona ba publication ni ya mwasi na ye esalaka vraiment mikolebele o to banda ko mona yango lisusu te alors selon da Costa to tikala mona te da Costa ye moka bimela biso na réseaux sociaux aya kolobo bomoni so bomona ba publication nga te za pona boye da Costa ye moko abimaka te na réseaux sociaux. Da Costa ye moko ayelara biso problème te. Da Costa ye moko apusa na kate liboso na biso pour kaya koloba o ebimi na internet lelo batu baye batu akomi koloba e ana batu mususu kutu baliba kotisa na Bellevue Kanzi na likambo oyo batu bele balobeli yango mais tozaki ka surpris ya komona mwasa da Costa na internet mwasa da Costa surtout na TikTok aosala ba video alongoli da Costa na ba photo na ye alongoli tous les vidéos oyo ezaki na compte na téléphone na ye oyo ezaki na compte na ye ya WhatsApp alongoli nyonso ba video nyonso ba photo nyonso oyo ezaki na compte na ye ya WhatsApp ba photo oyo eza ye na mobali na ye mwasa da Costa alongoli yango alongolaka nyonso. Alors tango akomi kolongola bino mo boyebi ba Congolais baluka kozala mwa kirie koyeba likamni ezoleka ebandi ndenge nini alongola ba photo alongoli yango pona nini boyebi ba Congolais ndenge bazalaka boyebi ba Congolais nde bazalaka pona ye amonaki
ana meilleure façon ya koya kopesa biso information wana te amonaki ke moyen o ya koya kopesa biso information wana meilleure façon o ya koya kopesa biso information wana ya koya kosalaka ba publication na ye na réseaux sociaux ya koya kolobelaka ya koya donc meilleure façon oya monaki akosalela yango wana amonaki moyen te aya koloba azala clair aya koloba ka vérité kete bomoni ngande na zaboye to boyani na Da Costa boye amonaki moyen ya koya koloba yango te amonaki moyen ya koya koloba yango te alalingisi kwa ya koloba yango na bandenge moko boye ayaki na internet aya koloba yango na bandenge moko boye azoya kopesa information indirectement non directement mais indirectement aolongola babag alongolaki déjà bag akomosalela bason moko bomoni na TikTok eza na bason moko toselelaka wana soki moto ana problème directement ozomona kaka te moto ana problème et ana bason musu tosela na TikTok tango saleli yango muto omona mbala moko te o azana problème kaka son ya pamba oyo saleli muto amoni déjà ke muto yo ana problème eza ndenge moko na Mwasa Da Costa comme kosela bason moko boye ozo lakisa vraiment ke ana problème et puis elongwe wana eke na ba commentaire soki batu ba commenter photo na ye omona réponse so ba komele so ba komele kake Mwasa libala Mwasa Da Costa ba réponse na ye e bando zala toujours tout droit ba réponse na ye e bande ko zala toujours kitoko te azaki na ba réponse moko ya kitoko te ba réponse moko ya ba tout droit ba réponse moko ezo laksa ke ye na mobali libala ezala lisuté mais azalaki Mwasa Da Costa azalaki sage te ya koya kopesa information na internet ayebelaki façon nini te ya koya koinforme ben bomoni fe nini YouTube o bozomona eza na ba makambu moko bato bomona balekisa ba émission na ba YouTube eza na likambu mama eza vraiment na likambu tango zo ya kopesa information na réseaux sociaux o TikTok o boyo eza na problème yeba ndenge nini ya koya koinformela ngo bato yeba na yo ndenge nini okoya koinformela ngo bato lelo tomoni Mwasa Da Costa na Da Costa libale sili ye mwasi aya bandi koloba babiloba loba na internet encore peuple congolais linga bongo bato ba komi ko commenter bato bazo commentaka ye pa zo répondaka ba komi ko kendela bongo koto muta ya tie commentaire ye koto aya répondre koto muta tie commentaire ye koto aya répondre ye osala ngomi mona lokwa na komi star mayebite ami fingisi ye moko tope fingisi na mobali na ye sa ye moko ayeba eloko wana mais totikali komona Da Costa tabima na internet quelque soit mabe yango ya ndenge ya mambali bala na bino bobongisa po babala na ki pour le meilleur et pour le pire Da Costa na mwasi na ye babala na ki bakenda kiti na leta Da Costa na mwasi te basuka kite ke o babala ni basuki ka na coutumier o bakesa la religieux babala na ki basala ki civil basala ki bakenda ki civil na civil basinya ki pe communauté di bien baloba bongo na siboyoki na civil pe basinya ki do bakoma kiti na civil bakoka bwana katende Mwasa Da Costa azoya azopibie na internet bakoko kabonela na ndenge ya azomemela ngo bongo te lelo bozina Belleville kanzi bokotisi na histoire ya Da Costa na mwasi na ye ndeti Belleville kanzi bokoti na Da Costa na mwasi na ye ndenge nini likamba passe ezake bandeko ya Da Costa bokomi ko benga bato po bopesa ba matière po bolobaka ke o Belleville kutu Belleville muta abalela ki Da Costa mwasi Belleville muta pesa ki est-ce que Belleville ko aya ko zombongo na abomba mbongo neta zwaka mbongo no nyonso ya ko balela Da Costa mwasi Belleville ko financer Da Costa po Da Costa aza mwana o asala epa Belleville Da Costa aza mwana epa Belleville na ndenga musala Belleville aza mama ya Da Costa na ndenga musala donc Belleville akoyo ko financer Da Costa ezata problème moko to soki Belleville kanza financer Da Costa pona libala peut-être apesi contribution na eza ya mukete contribution na peut-être ezaki ebele mais lui koloba te ke Belleville baleli Da Costa mwasi poto yoke eloko wana na internet makasi abalelaki Da Costa mwasi Belleville abalelaki ye Da Costa bali mwasi ye moko te toyoki likambo wana makasi na internet. Pourquoi? Parce que mwasi ya Da Costa ye moko ye na ngona internet, mwasi ya Da Costa ye moko ye ko fingisa mobali na ye, mwasi ya Da Costa linga fingisa na Belleville kanzi na makambu na bango.
est-ce que azalaki obligé ya oya komema ngo na TikTok azalaki obligé osala yango ntango balingana na Da Costa est-ce que bata TikTok bazalaki te opesa bato mo permission bakota tina libala na babando lobela libala na bato bano po TikTok baofinga babanda ko kofinga ta baofinga mobali na yo lobi kuna yo ozala na posa bozonga na po nde bazana baboyani na bango te alongola alliance lelo po azana kanda longola alliance what about tomorrow lobi siko po lobi bakozongana lelo alongoli baki po ana kanda alongoli baki mais lobi kuna baozongana po baza mwasi na mobali leta yebi bango ba famille yebi bango bien sûr lelo famille ya kota ba papa ya ba Da Costa bazoya bazolo ba n'importe quoi belvi abalelaki ye belvi asalaki bwe o biso kuto lingaki mwa mwasi wana te biso kuto salaki mais bakozongana baboyani te mwasi alongoli baki mais Da Costa alongoli baki te do elakisake bakozongana na bango ye moko mwasi amemi makambo ngo na internet apresse ya koya nango na internet pour que bato bamona ye motema malamu presse ya koya nango na internet pour que bato babenga ye mwasi malamu faute ya Da Costa ye alingi bato bapesa Da Costa faute yango bomoni aye nango na internet moto liboso me bakozongana baza Da Costa na mwasi na ye baza mwasi na mobali bazongani ti do inutile ya internet ko bando kotango ko bando lobalo bebele bozo kota na Belvikans na buzoba bozo finga même Belvikans na makambo e concerné yete esika Da Costa na mwasi ne balingana ka Belvi azalaka te bokomi kozona makamba gingombe lelo soki gingomba ya na internet pour kalo Belvikans da financer na libala na ye oui c'est normal Belvi aza boss na bango tangu gingomba moni kazobala ke pa mama na ye pa boss na ye boss ye nazobala naza pesa liposa lisungi bolingi bossa boya boya te sunga eza ndenge moko na nde basungaki Da Costa eza ndenge moko mosa Da Costa ye moko aye kopanza libala na ye na réseaux sociaux ye moko aye komema matière na réseaux sociaux likola TikTok soko landeli pe TikTok anga ganyaka pe nini omona pa ganyaka eloko te soko landeli TikTok anga futaka ye nini omona pe futaka eloko te mandimi na ye koya koboma quand même libala na ye andimi na ye koya kopanza mobali na ye koya kobimisa makamba foyer na ye na TikTok pour que bato bamona ke te libala ekufa boye balandi mwasa vie de loin eza pasi pe mawa bandeko nanga toti kobimisa kokota Belvikans na likambo likambo eza likambo ya Da Costa na mwasi na ye soki bakozonga na bango nde bayebi mais Da Costa na mwasi na ye nazo ko assurer bino baboyani na bango te eza makamba problème ya bolingo ya libala mamba libala ezalaka bongo lelo souci stress ye bimisi na internet ayo koloba baumelaki na Da Costa po babala na ti Da Costa na mwasi ni babalani ka lelo te balingani lelo te lora umeli na mobali na po babala na tomona même pasteur de la foi lobango aloba likambona na cher kutu pasteur de la foi lobarango aumeli po babala na bino bokasine ba umeli po babala na bongo aleka mbala moko bakoko kabwa na bongo yeso ka mona kindumba mobali po anya mona kindumba mobali ton bazaki na fiançailles na fiancé ya mona kindumba mobali te mobali nga komi ndumba ka ton babali ye mobali nga komi ndumba ka ton babala ni bakomi ba marié bakomi olala esika moko vendre esika monde mobali komi ndumba kala wana mobali azaki ndumba te libala eza pona mikolo libala eza pona ba mikiete ta baloba na bino ke libala ezalaka pasi libala eza pasi tamba yo loba na internet chaque fois que libala eza lipa na nguba te libala eza lipa na nguba te libala eza pasi libala eza kota kemba libala eza kota kanga motema po libala eza facile te bozaki na bino ba célibataire awa mutu moko alobaki te bozaki ba célibataire awa ebimaki te ke Da Costa asalinga boye na boyi ye na ye na réseaux sociaux ebimaki te menaka atan bobalani boyo bimisa makambo su boko zala kuna na libala si bobala na kiboko vanda na libala na bino lor zonga na libala na yo boko vanda na libala na bino pour les meilleurs et pour les pires boko supportant ngo bino mibale boko supportant mobile no soka za mobulu sala po mobile na zonga normal ovena na Da Costa ngo lelo te donc oyebi déjà banda kala
comme au vene les lotes c'est ko yebie déjà bandakala bande onanga to partager s'il vous plaît to bimisa Belvi quand na buzoba ya dakosta na mwasi na ye eza mamba bolingo na bango bo bimisa kombo ya Belvi kandi na kati bobi misa kombo ya Belvi kandi na kati ozala bien. Merci na bato bolandara biso ba bolinga Irsil Botelo TV. Merci na bino nzamba lola pambola bino so nzamba no liboso koti na chaîne na biso ndeko nanga osabone, commenter, liker, ou partager et ozamala mingi. Partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp, partager biso na Messenger, donc partager biso vraiment partout et si ka nyonso oyo oko zala et ozala vraiment kitoko mingi pona biso. Quand dans le bar soko koti mbala liboso ko bosa na tetango zo s'abonner, cliquez cloche à notification pour que prochainement tant to relancer ba analyse na biso et comme la yo et si ka nyonso oyo oko zala. Et on to lo baka cliquez sur la cloche des notifications. Alors ndeko nanga tango yo po s'abonner ko bosa na te tira biso j'aime bien, tango tie j'aime bien ko bosa na te partager biso partout et vous allez malamu mingi wananga na bino tokutani à la prochaine occasion ce qui est sumasia a zongite bambote nangana batu tout o bolingara biso bambote nangana Linda bukulu ya balinda mbote nangana princesse Alegria mbote nangana tonto bo telwa bambote nangai na papa na biso putu mashalaba mbote nanga na Chouchou botelwa mbote nanga na Sylvie botelwa mbote nanga na famille botelwa mbote nanga na famille Kuta Tabita Kuta Shade Kuta Rebecca Kuta Gislaine Kuta boza et Belé esika bozali nzambe a pambula bino sans oublier Persika Tumbi, ma copine d'enfance. Maman 2024, Gavker, to Yelibino solution. Pour n'a pas problème, ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker, to Zalina solution. Yo oyo, kota, ménopause, atana 65 ans. Na Gavker, oko simba moana. Et bongo oyo, etali, fertilité masculine. Ma papa, to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi e kimayo kimobali e telemaka bien te awa yoka yango e telemi et bongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba hoteli talendenge bimi kitoko na feti tozalina gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.